Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tulubaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas balandi nyonso soki ezambala liboso esalimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kande na yebisaka bino na osenga s'abonner massivement. Tango ozosabonaka bongo kosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que à chaque fois que Ines NM officiel akobanda otiaka ba video ya sika bokozala directement et encore informé. Affaire kan bandeko na nga ka ndenge biso nyonso toyebi moto RDC lobi samedi ya koyinda nde ya koyinda ya kobeba nde ya kobeba nini ekomeli ba joueur na biso bandeko na nga kande tolobaka kande tobetaka lisolo kande tosololaka batu nyonso asika bosabone nano massivement toyebi ke ebele surtout ba o balandaka match na mboka na biso ezalaka mingi bapapa nyonso o boolanda mama Ines NM officiel. En tout cas ekozala malamu bo sabone massivement tango bozo sabonaka bongo bosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana kande tolobaka na bino ezalaka bien pour que à chaque fois que Ines NM officiel akotiaka ba vidéo ya sika toko bokozala directement et encore informé. Voilà. Toye awa na makambo na biso ya kan bandeko na nga toyebi ke Congo na biso ba léopard na biso bazokende kobeta bale. Kande tolobaka toujours fierté ya mboka nyonso ezalaka surtout na côté loisir, sport, eza ba biloko oyo esalaka fierté ya makasi na mboka. Esalaka pasi pe mawa soki bomoni ke équipe na bino bomona penza na côté loisir pays na bino ezosala ya minene te ezosala makambo te en tout cas esalaka soni ya makasi. Biso nyonso kande toyebi Congo na biso eza na CAN ezoparticipe na CAN à part CAN bandeko na nga Congo na biso etikalika match moko tozala sélectionné pour na coupe du monde oyo tosala kala na série ya mobutu mais lelo oyo na série ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi biso moko tokomi komona équipe na biso ya léopard ndenge ezobunda na ndenge eza boye bandeko na nga lobi samedi eza ya koyinda eza ya kobeba Congo na biso ezobeta na Sénégal. La famille, est-ce que bozali prêt? Soki bozali prêt kande tokendaka nango mo ba commentaire mama Ines awa biso toza prêt. Toyebi encore eza week-end eza samedi bakomela masanga nde bakomela masanga. Bakobima nde bakobima. Samedi ekozala nde somo. Avant nanu kuna bandeko na nga nalingi na sensibiliser bandeko nyonso ya ba Congolais o boolanda mama Ines NM officiel bandeko na ngai. Soki bino bokolinga Congo na biso te moto alibanda akotikala kolinga Congo na biso te. Toza biso moko censé et obligé ya kolinga pays na biso la famille. Tolinga pays na biso. Tango na oloba bongo tolinga pays na biso tolinga ngo. Parce que quand les autres ba numéro ba téléphone, il y a de ces personnes. So ti momoni nga na eko sala émission, eza na batu o ba obenganga bazo souhaiter mabe pona léopard. Il y a même de ces personnes balobi mama Ines yo kende kuna sala mwa émission quand o salaka lobela penza entraîneur ya mboka na ya nini ya léopard na biso eza na ba joueur kingandi joueur o batia yete tolingi komona ba joueur wana te. Tango bino bozoponaka ba joueur bino boyebi ndenge nini babetaka bale moi je me rappelle eza na papa moko bon azaki eza pasteur abande côté ya lobi mosusu tozalaka ovandi na ndako ozotala match boye mosusu ozoloba tala wana azokoka ta kutu kokotisa te mais soki batie yo wana mosusu ata ndenge ye abetaki eke mwa pembeni yo kokoka kutu ata kobeta te. Pression ezalaka ya makasi surtout ke bato bazalaka na stade ya ebele tomona bato mosusu de l'autre côté bazobenga bazoloba kutu pays na biso kokende mosika te. Ba léopard bako eliminer bango ka sikoyo
mama Ines ene mbosala na bino makelele te. Me eza mboka nini, mboka ndenge nini penza, oyo boko souhaite équipe na bino ba éliminer, oyo boko souhaite bino bo gagner te. Pourquoi? Congolais tozala na bolingo s'il vous plaît. Soki biso tokomilinga te, bato ya libanda bakotikala kolingaka biso te. Bato ya libanda omoni ata lelo oyo toza na bakongo te, toza na bapeyi ya libanda. Oui, c'est vrai. Mais boyeba biso moko toza na bapeyi ya libanda, toyebi ke na bapeyi oyo tozali balingaka biso te. Tomata tokita balingaka biso te. Partout place bozali soki eza epai na bino te bakotikala kolingaka bino te. Bino moko bozomona kuna na Amerique. Trump ye wana azobengana ba étranger. Akomi kobengana azotala ta nsima te. Eyaka koteya biso. Na bamakambo ma match oyo ezobeta la famille, biso tozala derrière nos léopards. Toya koencourageaka ba léopard na biso. Toya kosoutenaka ba léopard na biso. Na minute oyo, normalement ba émission biso ifo tosalaka. Eza ba émission moko toye kosoutenir ba léopard na biso à 100%. Toza batu te ke non ovandi penza na ndako na yo na benga mama Étoile na benga mama Ines pona koyebisa ye ke non pays na biso ba léopard na biso ifo ba éliminer bango ba léopard bako gagner te ba léopard ba okende musika te tango bino bozo sala ba déclaration wana et puis na suka tango bako ya ko éliminer nde boko sepela toloba nani nde boko sepela olebo yaka bo encourageaka équipe na bino tomonaka na ba pays mosusu la famille soki eza équipe neti ba Nigeria awa biso tozali soki bozo vanda ta lupango moko na Nigeria omona soki eza équipe na bango makelele bazalaka nango o sentir penza ke batu bazo soutenir ba équipe na bango. Mais ce n'est pas le cas avec notre Congo. Biso ba Congolais malamu toyaka kofinga, malamu toyaka koloba mabe pona ba équipe na biso, malamu toyaka kolobaka mabe pona ba léopard. En tout cas coup de chapeau nanu na ba fan nyonso oyo bakendaki ko soutenir ba léopard na biso na match oyo tobetaki. C'était si je ne m'abuse pas, c'était le mardi oyo tobetaki match bandeko nanga. En tout cas na Maroc kuna kande boyebi Maroc nde pays oyo et organiser CAN oyo bandeko na biso ba Congolais na stade. En tout cas ba Congolais bazalaki ebele. Coup de chapeau na bino pona présence na bino. En tout cas bosala kitoko tosengi lisusu lobi samedi bokende lisusu toujours et encore kokende ko soutenir équipe na biso ya RDC, bokende ko soutenir ba léopard et osala bien tango toomona bandeko nanga couleur penza ya RDC na stade. En tout cas na oyo kango penza elengi moko na lobi nzambe na lola nzambe na bomoi bonde ezalaka. Bo continuer toujours kokende ko soutenir équipe nationale na biso la famille. Bo soutenir bango moralement soki oza na temps physiquement encore lobi eza weekend oyebi ke ozalaka na Maroc. En tout cas c'est précipité kende kozela te ke non eyinda ebeba pour que atala kutu équipe na biso ekomi ko gagner soki nayebaki nalingaki nakende te. Soki ozo soutenir équipe, soki ozo soutenir équipe na yo surtout batalaka te ke non il faut ba gagner bango pour ke nakende te bakendaka toujours. Tango bozo yembaka wana esalaka toujours kitoko. Courage surtout à nos léopards. Wana tomoni ba Chancel Mbemba, tomoni ba Cédric Makambo, tomoni jeune na biso oyo ya 21 ans, c'est quoi encore son nom? Sadiki. Ba Sadiki baza kuna, boza ebele ba Fayulu. Yo kuna oza toujours et encore yo nde moto simbaka ballon. Donc miso nyonso ezotalela yo. Ba joueur na biso boza penza ebele boyebaka ke non chez mama Ines NM officiel ba soutien eza ebele tozo soutenir bino à 100%. Bien que toza mosika ba misala ezo permettre biso te pour que toya ko soutenir bino na stade. Malheureusement tala kaka mosusu toza na bana wa bo batela pe misala. Donc ezo permettre ba temps penza ezo permettre te, mais de loin tozo soutenir bino à 100%. Nzambe alola azala na bino. Biso toza bana nzambe. Moi je suis une chrétienne. Naza moi na nzambe penza ya tongo. Alors boyebaka ke no chaîne na biso ezo soutenir bino à 100%. Bokende na victoire, bokende neti ba victorieux. Bomoni déjà mutu oyo ayebi ke biso tosi toza balongi, tosi to gagner na biso. Donc bo gagner penza, bosi bo gagner.
boya na bolata plutôt ba esprit ya ba négativité te, mais bozala toujours na esprit moko ya positive. Toyebi ke ekosimba eza match munene, biso nyonso toyebi déjà Sénégal ezalaka bio ba équipe oyo ezalaka eyebi mpe kobeta bale, mais biso tozobanga te, biso bakongolais tobangaka te. Balobi RDC eloko ya makasi, oui bien sûr biso bakongolais eloko penza ya makasi tobangaka mutu te, wana eza penza nature na biso. Bandeko na nga bino boza na Maroc bokende ko soutenir s'il vous plaît RDC. Bato mosusu oyo baza na Maroc te, oyebi ke journée ya samedi ozo sala te, soki ozalaka na varese na yo ya RDC ya ba léopard, en tout cas ekozala malamu. Lata varese na yo ya drapeau ya mboka na biso ekosala malamu. Soki omoni ke varese oza nango te, lata kata mwa elambia na yo eza na mwa bleu, eza na mwa ba noir, ba rouge plutôt na kati, eza na mwa ba jaune, pona kolakisaka drapeau na biso ke Nord Congo na biso ezobeta. Pona bandeko mosusu basambelaka neti babiso, en tout cas tokosenga na bino botia journée penza ya lobi na maboko ya Nzambe. Match oyo kobetama tolingi victoire. Année oyo ya 2026 ezobanda toza na besoin ya victoire, to gagner pe kan oyo. Moi je me rappelle c'était en 2000, ezalaki 2000 combien? Ba 2008 oyo tokotaki na demi-finale ya CAN. Bandeko oyo olanda mama Ines NM officiel, s'il vous plaît bokomilanga kaka na ba commentaire oyo tokotaki na demi-finale. Ezalaki esengo makasi. Moi je me rappelle na ba série wana totambola ezalaki bisengo. Talaka tozalaki moi age moko ya bana mike, tala kaka ba série wana. Alors bandeko nyonso bino bokose rappeler na badati wana s'il vous plaît bokomilanga na ba commentaire. Esalaka penza esengo ya makasi komona pays na bino ekoti na mwa demi-finale, ekoti na mwa finale, bo gagner bozwi pe coupe. Quelle fierté pour na mboka na biso. Quelle fierté bandeko nanga pour na Congo na biso. Congo RDC eloko ya makasi kande tolobaka biso moko. Et osala penza bien. To soutenir ba léopard na biso. En tout cas ba léopard na biso bisika nyonso bozali kande boyebi mama Ines NM officiel azo soutenir bino awa na 100%. Bokende kuna neti balongi. Toza na besoin ya coupe wana. En tout cas ekosala biso malamu. Coupe wana soki ekoya na mboka na biso, soki coupe wana ekoya na Congo na biso, ekosala penza onga moko na lobaka toros. Tokosepela penza makasi. Ba oyo bozoloba mabe pona léopard, en tout cas na sengi na bino bo retirer ba parole na bino. Bo retirer ba parole na bino ekosala bien te. Soki lelo oyo Congo na biso toye kozwa coupe eza lokungu pona Congo. Bien sûr ba joueur na biso ba kozwa ma ba prime na bango, mais ekozala penza fierté ya makasi pona mboka na biso. Ba pays mosusu oyo nyonso bazwaka nini wana bango baza banani? Bango penza baza banani ba o bazwaka ba coupe? Bango baza banani? Biso pe to mérité ba coupe wana. Ekosala penza kitoko, ekosala penza bien pona mboka na biso. Imagine ka lelo oyo mwa coupe ekota na Congo na biso. Wana ba Rwandais ba kufi. Encore bango balingaka makambo nyonso ezalaka bango. Yango bomonaka bango bazoyaka kobundisaka Congo na biso, bayiba ntina parti ya Congo na biso po bayebi ke na Congo na biso Congo eza eloko ya makasi. Congo bato ya mayele bazali, Congo bato ya malonga bazali, Congo basi ya kitoko bazali, Congo bamibali oyo bayebi kobunda bazali. Yango bomona bango bazobundisaka biso mingi, bazobundisaka biso makasi, eza mwa bongo bois. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso. En tout cas, permettez-moi de vous dire surtout bye bye et à la prochaine.